Maestro Fabregas, héritier Watanabe, jeune talent nina a plus de carrière pour les Gamoninga. Biso na parlé, bano babotami lelo te na tango président Fachi, ne ba koyeba histoire te vraiment biso to botami moi kala to yeba histoire to yebi début ya carrière na bango. Pourquoi parce que biso to ba wengemen ya kala. To soutenir Wenge, to soutenir Maison Mère, netinga na pire fan ya Maison Mère, ya sérieux. To yebi histoire ne ezalaki to yebi héritier Watanabe nenga triompha na Wenge Maison Mère nanya koloba ni héritier Watanabe. Nara wera yelaka biso ba mai ya sika. Mai ya siko ezalaka ba duplique pomba nuance ba Fabregas maestro ba porta en plus parce que ba duplique wana ba yana ba biloko mo ezala te na Maison Mère banda Maison Mère ezala Maison Mère parce que aza les grands formateurs ndenge to yebi biso nyonso abenga bango même ba mai ya sika ba ya ba triomphant mutuna mutasela tana ye. Mais sinon, héritier, quoi, Fabregas maestro, le rôle a courageux, ambitieux, a besoin de la carrière solo nae, ayaka kosa la carrière solo. Biso yo, to lingaka musique, soit to lingaka ti le héritier, yaka ya Fabregas maestro. Parce que Fabregas a na tamo boye, yemoko awa a signé même stade de martyr te. Or alingaka salango. Tobo sanate Fabregas na baya madonna nyakoloba fali faire bazali na ba telema boye mobimba mais Fabregas azo régner azo frapper très fort a frapper bangote azo frapper très fort c'est-à-dire qu'il na muta oki fali aoki faire alors rapper Fabregas parce que musique na biso batanga wana to mona ba artiste le rôle ba ka bosser boulembi alobi musique na biso lelo zo tambola à l'époque musique na biso etambola na 3F on a dit faire fali Fabregas abosa qui dit rachaki mutu na ye na musique mais artiste dit ya ba polémique o ba continuer ti lelo ya mambo belé a manka ba vie na ye respect wana fona lobango za histoire mais sinon ba chanzara histoire te Leka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika kosa Leka TV nde makambo en direct de Paris je le confirme émission na biso ya sika Kosa Leka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes, il y a des domaines confondus. Théâtre, musique, sculpture, décoration, nyonso. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridon. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à Kosa Leka TV. Ah, bah, pour ça. Ah, la réalité dans la kawa, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'entraîneurs qui aiment Pouya. Il y a des gens qui sont très à l'aise. Comprenez? Kosa Leka TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux années. Voilà, bonjour, Sali Nabino et Sikatou Bolandi Biso, Bandeko Balandi. Il y a émission Georges Cheken, tu auras toujours celui dans la palais. Comme ça, nous, un message très très important, info et aline, comme ça la analyse, pour la Sabino Mambo, boza sensé important pour la net, bêtise, polémique, moi musica. Tu as ali solo, lelo plus il y a Maestro Fabregas na héritier Watanabe. Moi analyse à mouké à quelques minutes. Pour mambango apparemment ils ont embrayé biso moi mitu trop bato belé ba bengi binga na ba téléphone. Yo ipesa biso avina yo. Nani nda leki nani nda aza muninga koleka oyo nani asala carrière ebele. Ngape na moni moya kopesa bino mutu moko ezate parce que boze belé bo benga. Il faut na sala ngo pona bato nyonso. Tokoso la sujet wana ya Maestro Fabregas. Tokoso la pe sujet bana poto. Otomi décembre to kota. Tokomi na finale bana poto. Boyo kanga lelo to solo na bino mwa mukie quoi. Ba sens wana ngezala. Toko banda émission na biso jamais sans topé sa mote na réalisateur et puis caméraman na biso ingénieur 15 basele boyebi image son kitoko chez na madame na Kevin Kibala basele vraiment madame moi sola bien douceur et belé boyebi ka nezala ko ça les gars télévision toujours wana Maestro Fabregas
héritier Watanabe jeune talent nani na aza na plus de carrière koleka moninga. Franchement biso na parler bano babotami lelo te na tango président Fachi nde bakoyeba histoire te vraiment biso tobotami mwa kala toyeba histoire toyebi début ya carrière na bango. Pourquoi pas parce que biso toba wenge mene ya kala to soutenir wenge to soutenir maison mère neti nga na pire fan ya maison mère ya sérieux toyebi histoire ne ezalaki toyebi héritier Watanabe ndenga triompha na wenge maison mère nani ya koloba ni héritier Watanabe na absence ya ba frère Egola ba JDT Molopwe ba absence ya ba Serge Mabiala après bango tout le monde a comment héritier a triompha comment régna comment sala mambo eza très très important joie tous mora makasi parce que héritier Watanabe deux fois na banzembo ba rocha kutu ba 3 ba 2 vocaux au ba musicien musu ba salate aka pena bras droit ya Weranson comme ça penza le rôle la vice-président de Roloba a sala ba touche na ebele mais après que tout est quand héritier kozala tout monaka wera yela biso ba mai ya sika ezalaka ba duplique pomba nuance ba Fabregas maestro ba porta en plus parce que ba duplique wana ba yana ba biloko mo ezala te na maison mère banda maison mère ezala maison mère parce que wera aza les grands formateurs ndenge to yebi biso nyonso abenga bango même ba mai ya sika ba ya ba triomphant mutuna mutasela tana ye. Mais sinon, héritier, quoi, Fabregas maestro, le rôle a courageux, ambitieux, a besoin de la carrière solo nae, ayaka kosa la carrière solo. Biso yo, to linga ka musique, soit to linga ngo ti lelo héritier, yaka ya Fabregas maestro. Album Amour, biso nae ba na Brazzaville, ba chanson zo beta ya Fabregas. Na biso ke no bi comment jeune rose inspiré ça que wera bombaka il fallait qu'à ça la carrière solo pour abimisa banzembo le roi ya boy asali carrière solo moko impeccable soit asala ngo ti lelo ya bien là il faut tout lo bango héritier Watanabe a triompha pe na maison mère aye asali carrière solo ndenge senya salela nanya leki na la jeune talent ko ben héritier Watanabe jeune talent lelo eta mo pasi. Ils ont pas si le pourquoi parce que tout le monde a américain soit ba français mutumora ya salika single moko pe atiki carrière mais a gagné là ba million to benge jeune talenté je ne crois pas au jeune talent to employer na ndenge nini na musicien a une expérience moko en orchestre moko uta ayebo to benge jeune talent si c'est comment je ne sais pas muto abandi sika na musique jeune talent pona nga na robenga muto abandi sika na musique. C'est-à-dire que tout le monde musicien moko boyebi koyemba te soit bazo former pas wera soit dans orchestre mo songolo pakala batie wana bandi koyekola musique soit bandi ko apprendre comment koyemba comment ko sala boy nde to robinga jeune talent. Héritier Watanabe c'est un artiste oiseau de mérite lelo grand nga na robinga parce que à l'acception de quoi il était capable soit il est capable tilelo. Maestro Fabregas a sali carrière ya makasi so zo continuer ko sala bimisi même bana o ba vie na ebele ba bimisi te Maestro Fabregas a bimisi bana même si misu ba boya quand même ni meto yebeli bango na sima ya Fabregas maestro puis a sali carrière moko eza très 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 bien et puis zo continuer ko sala ngo eza bien malgré ba musicien ninga ba longwa ni ba musicien ba sali bo mais azo continuer toujours ko sala ba production na ye Maestro Fabregas bato bele ba critiquer ba lobi non asali carrière solo mais na ba concert phare te soit abeti ba concert te to bo sanate Maestro Fabregas ba série azana punch ya makasi soit azana level ni ebele parce que musique eza bongo wera na jibe baza toujours vivant mais lelo hôtel misa bango na fali te na ferete mais baza toujours vivant bana mungongo na bango bana musique na bango musique eza temps Fabregas azwaki temps ya kobeta musique mais phénomène combattant et combattant qui est épais. Phénomène combattant et combattant kaka yete ba musicien belé parce que Fabregas a na temps moko boye yemoko awa a signé même ba stade de martyr te or nga salango to bo sanate Fabregas na ba ya madonna nya koloba fali faire bazaki na ba hôtel maboye mobimba mais Fabregas azo régner azo frapper pe très fort a frapper bango te azo frapper très fort c'est-à-dire qu'il na muta oki fali aoki faire alors après Fabregas parce que musique na biso ba temps wana tout le monde a artiste le rôle ba ka bosser boulembi alobi musique na biso lelo zo tambola à l'époque
musique na biso etambola na 3F 3F wana yaki faire Fally Fabregas abosaki dire atiaki motu na ye na musique mais artiste dit ya ba polémique o ba continuer ti lelo ya mambo ebele amanka ba vie na ye respect wana fona lobango eza histoire mais sinon ba chanzara histoire te amanka ba vie na ye quoi Koffi Olomide légende le roi Azali ayembela bango banzemba ozana banini tomona ba polémique ndenge leka alingaka mingi ba danseuse là photo bosa nango te ayi a critica ba vie na ye ba Fally Ipupa akenda pena ba guerre moko boye ezala vrai te ba sortie médiatique ya artiste et diminue lève no azara nango mais et diminue savoir faire na été parce que savoir faire est toujours et Héritier Watanabe aye soit aya na sima Fabregas amona penza ke non aza moto to yambaki na maison mère to pesaki mo makambu Fabregas asali carrière solo pourquoi pas biso beto sala pesa e courage wana photo lobango to bomba te et Héritier Watanabe atikala ko raté te wana photo loba Héritier Watanabe même na maison mère nzembo atikala ko raté te emboîter le pas ya obeta musique aza déjà ancien na ndule parce que Héritier déjà na maison mère azala roi président parce que bako konzape batu misusu na carrière solo aza na ba nombre ya ba ne mukie soit na nombre ba album mukie ba nombre ba champion mukie ke Fabregas maestro mais yangwana te petit ça y asa la musique oningo sala boya bien soit to benge jeune talent je ne crois pas donc pour ngai mutaleki muninga na kati na bango azate jeune talent azate Héritier Watanabe c'est un ancien nom na musique congolaise azabi ba relève ba rosala na sima ba faire egola ba Héritier Watanabe quoi ba ya ba Fally Ipupa Fabregas a pe kombo moko ya makasi yo amboata le pa bimisa même na bana sala ba album en groupe et Simba et Pesa et tout ça to yiko koni yango te soit ko boya mambo belé wana na kati ate jeune talent na kati na bango na monité parce que wa ose la réponse na ngai jeune talent zanani vraiment pour na ngai Ken Mampu ya master na bino jeune talent entre Héritier nanya leki na yebité parce que bango nyonso ba beta ba musique a bien TV zangonga toko beta na koyemba même banzembo oyo et marqua histoire la musique na bango les deux temps là wana ça dit nga ba jeune talent mais ba talent ya musique na biso ba ça la relève na sima ya ba vie na biso ba Fally pour passer ba ça la paix honneur ya musique lelo donc ko critiquer mutu ça ko benga mutu jeune talent bien nani je ne sais pas chacun a ses erreurs ou a sala ba sortie médiatique na bango surtout na condamna ngo trop Fabregas des fois obima ba sortie médiatique moko bomoni eza na mutu na makolote mabimi et moi Héritier Watanabe aye azo répondre ba bilo mo eza inutile eza msu ba porter parole soit ba communicateur na yende ba ro sala ngo mais des fois mo na ya sala yango mais sinon bango mibale baza na bonne voix jeune talent zate ba betaka musique na bango comme il fallait sous na bengi lelo Héritier jeune talent na obenga Innocent Balume nani na obenga Gez Mawete nani sous na bengi Fabregas jeune talent na obenga Gali Garvey nani na obenga Samarino nani en sorte donc bango nyonso basalaka ndule na bango comme il faut comme il fallait parce que bazo pesa mo makambu penche ali toyemba ba DDD toyemba bayamado toyemba batabita ça dit ba musique a bien soit ba makambo bien et ça la mara toujours et puis ils demeurer que ça la entre bango nyonso vraiment jeune talent zate muto aza musique azana musique assez soit to aza ya likolo azate bango to babeta ndule basala ndule bango correct na ba bar na ba terrasse to lekara na ba avenue partout dans le monde musique na bango beta mara bango nde ba persévérer na boulot ba faire propulser musale non polémique là ça concerne on pesi na les deux grands artistes na biso ya mboka oyo to pesi lisusu ba mbote belé c'est-à-dire Kosa Leka TV émission jour J chez Ken toujours naître toujours demeurer wana na yebisa bido deuxième sujet ya bana poto na lo barelo ko med fois ba appel na biso ezaka tindelanga mbongo te ba appel na biso moni na sadi na de to na ba WhatsApp lelo na kuzu numéro na na 8 ans obenga eza poto yeba état de santé na yo to yeba ngoto information mo beza fiable information mo za la in to yeba que non moi na poto pe aza vrai santé na eza bien parce que boza ba ndeko kaka ko kende poto e commission extraterrestre te commission pe na lève moro boete parce que phénomène mo to mona na bana poto lelo et komi kaka o non
biso tolamukaka 5 heures tolamukaka 4 heures tokende kayu na samalili papa mama mwana poto zoka ngai biso pe tolamukaka 4 heures 5 heures yo siko olamukaka 4 heures 5 heures wana tala heure aussi sa musala ya heure nyolamuki 4 heures 5 heures aussi musala 11 heures des fois 12 heures des fois 13 heures ozongi pale siko biso yo tolamukaka boulot 4 heures wana ozoloba na 5 heures tosisi yango siko 23 heures des fois minuit mais l'air va revenir au quota leur salaire est au quota tozi moins que bino biso tout ba bosser et maintenant to yambaka bapel bana poto to répondra pe na ba message to répondra ba message parce que c'est important lelo na bisi bino lelo bana poto belé ba osala mamba malonga te na kin parce que balingi oza en communication na biso te confiance wana ezate mutu soko ke poto alaki kinoa to lia na ye to mela na ye tozo nyokoma na ye soki eza abimi ake poto akomisi biso benemi na ye akomisi biso bato baza na confiance na biso lisusu te akomisi biso miyibi akomisi biso bacharlatan parce que toza bana kine mpo na bana poto na mutu na bango bakinois baza sérieux te confiance eza te ideo biso tokopesa bana poto eza yango te sadi fasala mamu na bandenge na ye ifasala mamu ndenge esengeleli biso toza bakinois bakopérant de fois olongwa kino kenda poto tikala kokopere te otekata lipa te ni makasu otekata cigarette te eme na biso oyo toza bakopérant banda bomwana donc ngande na abona ke poto lelo na wana posa na investir awa eloko ezanga yaka $3 na tuna $3 eza combien so na yebi yango mbamo na zongi ala in ya kin eme na yo kenda poto oyebi mambuto coopérate oyebi kope ya ndenge nini te un vrai kinois un vrai coopérant au confier makambu abisio non mon frère ma sœur il faut to sala boye il faut to kende boye directement na musika obengi bandeko otielier ba projecteur kotoyo nani nda kosala nani nda kosala nani madame monsieur moi na poto zo ngai maison moko ta biloko c'est ça la plus de 3 ans na kini la raté voilà on peut se révélation maison moko ta biloko c'est ça la 3 ans 2 ans na kini soko za nango komela na commentaire soki ezali au moins nango etikali na ba biloko akala ba ventilateur moko esala raté ba biloko bolokota souvent na poto wana ke ba biloko za la in mutateka eza raté parce que des fois ba conteneur au botin na rasote oya kezaka ezaka lem so à Noël et mbala moko et puis cope vide on a biso de demeura toujours ba coopérant na kin donc bo pesa biso chance o ezake oza musika oza mutu moko kokosala deux à la fois te oya awa osala bo non bozo construire te soit bosala bozo investir te na Congo soit na kin parce que boza na confiance ya batute lorsque pesi mutu confiance kanga matoi kanga misu vous comprenez non kanga misu salela sagesse na yo salela confiance yo pesi mutu no pesi mutu confiance obaluki na simoti ndi mutu moko surveiller ke lisusu to benga yo na bapel bokomisa biso ba kinois soit ba congolais bino bana poto bandeko na biso to na biso bokomisa biso lokola binemi na bino miyibi ba charlatan boya mbaka chombo ça dit le vrai message on a dit nango ya opesa bino bana poto boya mbaka biso na ba chombo parce que depuis pe boke ba poto ngo bo sala rien na kin bo tonga ba villa te bo so ba parcelle te bozo demeurer kaka kuna bozo lia bozo mela bozo ba ambiance ba Facebook to mona ba bilamba ba nini belé or bozo pesa biso le meilleur te le meilleur to la bino bo pesa biso eza bo investir awa so ibo tongi ba entreprise bo pesi confiance awa bo sali ba misala bien et pesa biso ba ndeko na bino ba leki na bino ba master na bino tika na bakina ba misala ya bien ezate otindi $300 na bakin ocheli yango makanisi nyonso otindi $400 $200 ocheli yango makanisi nyonso monika lo wa yango nde za vie ya batute biso beto na bakina na bakopo ka to sala makasu ba mapa to simbaka ba 200 ba 300 wana et ça la rien parce que les locaux en $100 $200 na kino mona et loko ezate en sorte et maintenant bo pesa biso confiance bo yamba ba appel na biso to kana poso yeba état de santé na bino boyo kaka biso pe bo benga ka biso pe dans les pamba kaka boy pa ma coopération biso na bino kaka malade boyo kaka biso na lobi ma message parce que to mi décembre ko ma pena ke o mona mwana poto aboyi ko ya mona chombo pa ebika ko senga te biso tout ba mandiante
tozalaka na posa koyeba état de santé na bino parce que toza bandeko toza bafrère toza baconnaissance déjà fo toyeba boya ndenge nini bofete ndenge nini makambo esalama ndenge nini vraiment bobosana te kosabone na chaîne na biso Kosaleka télévision tokosilisa te sans topesa basalutation na biso na Visi Ekila Viseline napesi yo mbote madame mbote na yo la grande dame Viseline mwana IEC Moura napesi yo lisu mbote ebele de la part ya master napesi mbote na Fofana Tusevo mwana poto yo yambaka nga na tiombo pi bakode yaka Glody Biaro masala nga depuis États-Unis kode yaka yo yambaka nga na poto oyambaka nga na tiombo mais oza na poto en sorte oyambaka nga na tiombo epi nayebi ke bamambo ebele koinvestir na kine ndenge ezalaka kaka napesi mbote na Jérôme Madi ya mon ami depuis Congo Central napesi yo mbote bébé na biso ayesika azala le bienvenu toyambie na mboka batata na ye Papi Ndombe mo vieux ya Ndombe depuis France napesi yo mbote napesi mbote na Igola Malunga depuis Lyon veye boyambaka biso na batiombo badécembre yango oyo boyambaka kaka biso ezala te yamba biso na tiombo bo soutenir émission na biso les jours J émission na bino bolandaka souvent les jours J chez Ken boyambaka yango napesi mbote na petit nanga Dadi belela mbote na yo petit Simba jours J ndenge ezalaka kaka sino tozali tozo demeurer na ingénieur 15 baseli na Kosaleka télévision tokomonana mokolo koya soki nzambe azongi te napesi bino ba mbote ebele baye Kosaleka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika Kosaleka TV nde makambo en direct de Paris je le confirme émission na biso ya sika Kosaleka TV vous aurez toutes les informations toutes les actualités ya ba artistes na bino nyonso ya ba domaine confondu théâtre musique sculpture décoration nyonso eza na kati wana je vous confirme déjà que moi je me suis abonné et bon mobile abonnez-vous massivement les amis de Floridon check yes ici c'est Horizon Solo Mélodie à Congo Misapi Soin ce bon livre vraiment besoin d'un programme il y a solo pour s'abonner massivement à Kosaleka TV aba posa ate neve na réalité za la kawa ma solo le cacao l'information vraiment ya vrai na source beaucoup d'enfants na ken mapuya ayamba bino kitoko ya chaba très à l'aise comprendre Kosaleka TV s'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà et bon yo ozani yako